Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo meza bino pardon Jima sala ele ratarate yana bena gayo Jima mokende umela bana Kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimi Kendi Numela KNB ko zape te se kuta nango check au van Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino KNB. Basi misusu na Kinshasa bazalaka soki mobali ya bali eke mobali wana azaka na poto a souhaité que akene ko vanda na belle famille na la plupart ya basi baboya roke no vanda kuna to eba teza pona ni Kikotala yo nakuti yo na mbanda baje ensemble nakomina et moi tokola ndeke Kinshasa l'équipe partout le lot qui sur le terrain na commune Gombe pour na koza ba via ba kino ba biso par rapport ya ezaleli o ba jeune filming ba roma ko boya ko gene ko fana na belle famille na bango soki mobali esi abali et que mobali wana zongi poto mingi ba boya ka o que no vanda na famille ya mobali pona ba problème bon tanto que no vanda kuna yena ba semeki ba yoka na te yena ba bokilo ba yoka na te bon soki ya bimi attaquer kotala ba famille na eto ba camarade babando pesa kaka ndeko na bango ba rapport moko ya mabe bon suka nango libale ko sa nini ekufa bon to mona pe mingi esala mabongo ya ngwana mingi lelo bakoma ko boya okeno vana na famille ya mobali na ye ezo ezaka wana ezala ba film supe oyo ya mobulu balingi mobulu tango azova de pa babokilo do bazo surveiller ye moya bimezate donc azomona kaka kolingo kende kuna te po ebika zana ba jonding na ye misusu amoni ke peut-être ekokozala ekoko empêcher ye na ba makambu na ye mususu pe ko kanga pe banzela na ye tango samoni ke bandiani na tika kiango te yanga monite mais faut akonte bandiani yanga kolinga te ko ke fani pa belle famille na ndeti bandiani mususu tanso ba mibali ne mususu ba gender na ye tanso ba gender na ye si la te yangwana alingi akevande pa na bon parce que kuna nde auzana liberté soki babali yo c'est mieux vande pa ba belle famille na yo et pas ba belle famille na yo parce que kuna nde ko la sécuriser et ko empêcher pe makamba mabe eye la yo te ebele bazaba ki engagement mususu obala uta de poto alobi na ekoto po aya ko sa makambu na ye aya balio a kenye to botika parce ba demande balio bo to ke o va pas belle famille na a olingate a ta koto za ba shida na ye ne koto bolingo za makaske o ba ele siko jamais ko boya shida na ye wana siko ya okende na de soulager o koto za Kinshasa ndo de soulager elangango est-ce que tu me soulager est-ce que o poto longa o kuna ayeko soulager tiens il faut zo o azali libanda ya rozo mo bazo bo il faut pas belle famille pour zo ba soulagement libanda bouti on a quoi na ndenge bakina ba pesi ba point de vue na bango biso na kanbe to koloba moi si soki mobali na yo asenge que ofana na belle famille en attendant asado ba démarche peut-être que ne poto supporter soki oboye ko bisa o kaka suspect moi si malonga azali moi si o azalaka capable ya ko patienter souffrance pour aseper na bonheur ezali boso Kinshasa et l'équipe partout. Moi si Oyazali sans domicile fixe, est-ce que Akoki Kozala considéré comme une femme sérieuse quand les sololi na bakino? Kinshasa et l'équipe partout le lot KNB Tokitina terrain na commune Gombe pour na kozaba via bakino belle c'est biso par rapport à comportement à ba jeune fille mingi ba koma romona agent à domicile fixe té moi c'est romona un mois c'est pas oncle na matete un mois c'est pas tante na limité un mois muso c'est pas maman na peut-être na mbinza est-ce que balamba c'est bongo est-ce que bazoma au sérieux bon normalement ezali na ba fille o ba se comportera bongo soki azali na
reste fixité, cela veut dire qu'elle n'est pas sérieuse. Donc peut-être Aebi a une ambition, quelqu'un qui est à Salaka, c'est plus que Alingarate appelle ça identité normale. Ok, baroki ko soit référence que ceux qui ont un problème, baroki ko trouver na l'étel. Ceux qui ont azali sérieuse par exemple. Après si que n'avant la na Kingasan, alors ceux qu'on lingo trouver ou qu'on trouver na lié à domicile na. Mais ceux que ont mon na appelle sur adresse eux. Tantôt azali na 3 4 combo avec cahier par exemple. Donc azali ko mon na azali film azali sérieuse. Ah ouais, ben la moni vient la sérieuxité. Ah c'est parce que c'est comme qui à longwa et pas na bango qui pas oncle qui pas muté de à sérieuxité. Donc on a déjà moins sérieuse. Dans ce que la vie n'a pas pour nous au moins ça bon ça n'a pas. Écoutez, avant la nation la monde déjà que non ngana to comme déjà au courant na y soit na boté na y wala ne comme il y a problème sous. Mais on a la boté na wala ne point. Parce que on a déjà moins sérieuxité, on a sérieuse. Ozara fixe pas na Bible. Bolandi ndenge bakinoa bapesi ba vie na bango biso na kalbe to kolobaka. Moi c'est sengelo ozala na ipa na bino. Soki ofanda pas maman na bino, pas ba parents na yo, fande pas ba parents na yo, quelle que soit condition bazana ngo. Ozala te que ofandi un mois et pas boy. Okoki kozanga lora malonga, peut-être pe copie ya musale ye, okozanga ngo pe mobali ya kozala sérieux te pas au monde kaka. Le fait ya ko changer ba adresse, ba place yo kendara wana, c'est kozala mibali mususu et en plus ozala pe considérer te même ba place ozo kende parce que ba opesa confiance te ndambo fa na bango ndambo ke place mususu. Kinshasa et l'équipe partout. Magasin na bino sololi na bakinoa ba ebisa biso soki ezali malamu. Moi si moko asala business sans que mobile na ye azala au courant. Kinshasa et l'équipe partout, magazine KNB, tous allés à la commune à Kinshasa, précisément dans l'avenue Wangata. Tous sur la nabakine wa ebisa biso, tous ça dit constat ba sa mabala ebele ba commune à Bizali ya kosala ka ba activité en dehors ya mibali na bango. Au moins na monsa fongola restaurant soit à sala boutique moko boy. Acha na komba ba ndeko na mobile ya ebiti, on te dit que tout na bakine wa ebisa biso. Est-ce que ça malamu monsa libala asala business to activité mo mobile na ayebate? Wana fala boya ne gobala. Fala boya libala. Asa na copie na. Pour libala déjà sur faut na libala pesa copie. Comme nous sommes qui nous créons. C'est ma Bible 1 plus 1 égale 1. Ceux qui m'ont fait fungoli, ils l'ont connu, ils ont été qu'il faut me balayer. On va dire ça dans un bon faut me sailler. Et ça m'a bien ceux qui au sali pembe mon balayer bité ça m'a bien. Vous sommes mon balayer pas yé. Suka kolinga assis ça mon bon nyos. C'est que y a un peu la bombe, moi faut moi ça bombe wana basala ko mwasi oyo mobali azai na soki mobali azo travailler mwasi pas azo travailler bokene liboso moya ke muninga mwani mususu akosa moninga ezate mwasi ya malonga bena boya kosala le kamazo ebisa mobali ne mwasi ya makanisi soki ozo mona mwasi azo sala le kamazo ebisa mobali taza mwasi mabe la mwasi ya makanisi te azana mulimo moko ya makambo ya pembeni. Bon tu wana kolanda ndenge bandeko balobi na micro ya KNB alors biso pe na KNB to koyebisa vraiment na basa mabala okoki jamais kosala likambo moko boyeke mobile na ayeba te po jour e koyindela yo ozala toujours na posa ya ko associer mobile na ayeba alors soko mono za na posa sala o créer activité to sala eloko no moko bo vraiment ilinga ko associer mobile na po e kozala pe bien pour na sécurité na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction ya KNB sololi na bana mibali ba ebisa biso soki jour ya anniversaire na ye que mwasi na ye ya bengi ete et que azali ko benga ye pe na téléphone numéro na ye eza éteint ya kosala nini mona nini kaka ngayo malheureux kaka ngayo
Kinshasa l'équipe partout magazine KNB to qui on a terrain pour na retourner ba kinoa ceux qui ezana nini mobali jour et anniversaire na ye il faut pas aller ensemble na chérie na ye mais chérie ngo ba bengi ye au moins nazo pesa ba raison nazo nous pratiquer nazo bonga na salon au bengi sous pour une dernière fois lobi que non rappelez dans 30 minutes au rappeler ye à lobi que moi na ezate na keta la tata moi sous soit koko azobela pendant que ça jour et anniversaire ya yo mobali na jour et sengo il faut vous fêter ensemble so bokutani na moi si wana après ce anniversaire no leki yo mobali réaction na yo ekozala ndenge ni o anniversaire nanga necha bo ayete doki to boyani mama explication musu ezate to boyani négociation ezali susu te to boyani ana argument musu pousser te to boyani kaka na moni mobali mabetin puisque mbona zala bolingo nga lingi ngai puisque to mona belé bazala ba copain na bazala chérie na bango parce que c'est anniversaire moi ça confirmer pa na ye arosana na epela en suspecté mais yeta a ko se confier ki na moi si na ye avec cette petite amie na ye na fête na ye comme que ageta la koko na c'est que on a zala ba ne mususu ozomona wana toka kotona pesa clarté bolandi ndenge bakino ba réagir na micro ya KNB alors conseil to repesa na bana basi union surtout ba jeune fille ceux qui mobali na yo chérie fiancée ont insisté aux à la jour anniversaire na ye cela veut dire que alinga kayo il ne faut pas blesser mutema motu parce que jour wana eza lokola abota misika zongi bébé faut bozala wana bo fêter ensemble bo kabola joie et sika moko mais yo kimi na yo ke ko ceux qui tala bandeko Timitia la place na ye soki basali au bongo oyo kandenge ni en tout cas la jeune fille beau changer Kinshasa et l'équipe partout. Ba chauffeur mingi na Kinshasa ba koma ko coopérer na ba mécanicien po ba lia ba patron na bango mbongo komona a créer panne na makaskara po patron bimisambo. Kinshasa et l'équipe partout magazine KNB tozali a na quartier ngwaka na commune ya Kinshasa ko solola na ba chauffeur pe ba mécanicien ba ebisa biso sur comportement oyo ba kino bazo dénoncer sur bango que ba complotaka na ba mécanicien okomona chauffeur asali cop na mécanicien po ba luka ba lia patron na embo yango to luka ki toye ba basala ka bongo pona nini po ka ndenge ba mécanicien na ba chauffeur ba koloba na micro ya KNB na sala kana bana musana ngai kala soki mutu ayelinga ndenge wana chauffeur on a moni alinga na attitude wana c'est que aza mauvais chauffeur n'intervenaka mingi na bakawa na kuna tamususu moni ba chauffeur bayaka mona tamuso yoko sala na mutuka na mona pas des attitudes je dis la vérité parce que je suis un formateur mais un vrai mécanicien c'est comme un médecin naza médecin à véhicule est-ce que un médecin a coqué cosa mutoza na appendicite alobana appendicite à intervenir comme susu ezali faute ya biso bakolomi toga tam susu ezali mabe ya ba chauffeur na ba mécanicien chauffeur a moni que il faut quelque chose là bon il dit patron ba bougie ezo ça ne va pas il faut tout changer ba bougie. Il vient papa dire pas parfois il ne va pas arriver chez les mécaniciens et arrivera ceux qui bozo kanate la patron mais atato salaire na o apesa o apesa mo bimbate apesa ndambo etikali comme explication ndesko ba ko izwana nde yaka Bouti wana kola na ndenge balobi na micro na biso ya KNB alors biso pe na KNB vraiment to koyebisa na bande ko chauffeur mécanicien botika comportement les a malamu te soki patron na yo azwaka charge na yo to asoki paka na yo malamu soki aza na panya bougie yebisa ya bougie ko kende ko bakisela ye charge mususu te po mukola ko découvrir pani wana kezai ki ya lokuta e ko bebisela musala pe na ba patron ko maltraiter na bino bozo maltraiter ba chauffeur na ba mécanicien bozo tika mituka bozo futa te yango zo tinda bango basala bino mabe o bozo kutana na Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. KNB yana jeu. Écoute idée. Parfois selfie. Écoute idée. La photo. Tout ce comme ok. Écoute idée. Parfois selfie.
Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Boukakingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Envoie selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Boukakingo. Ego d'idée. Maman m'a pas ça réalisé Bola. Vital Caméré. Ego d'idée. C'est le maire du Bologais. Mama mutuna mutua luka ndenge kobine. Mama mutuna mutua luka zambe na ye. Mama mutuna mutua luka wapi mopa west. Mama mutuna mutua luka ndenge kobine ye. Mama mutuna mutua luka wapi mopa west. Mama mutuna mutua luka ndenge kobine ye. Gauthier Eyenga, juriste, a expliqué na micro ya KNB procédure nini oyo bakoko bakoki kosala mpona koreclamer badroit na bango. En principe, selon code de la famille, ils ont organisé matière de succession. Ce qui moto akufi et que atiki lopango wana ils ont revenir normalement na ba héritier na ye. Et article 795 du code de la famille ils ont déterminé ba héritier ya Mowei, notamment ba héritier à première catégorie ezali bana oyo Mowei abotaki de son vivant, tout comme bana oyo a adoptaki ou bien bana oyo abotaki libanda mais a affilié ki bango de son vivant. Et généralement ceux qui Mowei akufi et katiki par exemple ndenge lobi bana 5 na bana 5 wana moko na bango akufi mok bana ya moko wana bazoko venir par représentation pour le compte ya papa na bango, et que c'est ce qui fait que bakoki jamais côté kaba noko na bango to ba tata monse na bango papa kulutu papa leki bakoki jamais côté ka lopango sans que bazo autorisation ya bana wana, parce que bana wana bazako ya na succession par représentation ya papa na bango. Pour que bateka lopango wana esengeli bango pe bazala baso consentement na bango pe bazana droit bateki ba droit batu misusu wana. Alors ça il faut pas funda bako saisir en matière de stelionat, bako saisir le tribunal compétent, le tribunal de paix où ils sont compétents en matière pénale, ne bako saisir juge de paix pour que akende a poursuivre à prononcer décision par rapport à Baïbateki. Les enfants là où il y a héritier, si ils veulent, ceux qui ont infraction ezali dans le baki, bako initier une action, soit va saisir parquet pour que le tribunal de paix a poursuivre bateau yo a juger bateau bateki le pango na bango, le pango bango pe bateki na droit et puis ba condamner bango. Ou bien ceux qui ont que matière pénale et gozana issue bako initier une action en annulation et avant wana. Dans ce cas, il faut saisir par voie d'assignation tribunal, il y a grande instance en matière civile pour le tribunal de grande instance aïba n'a annulé Vantuana Oye Salemaki Nabatata Mwasi Toba non. Vous ne pouvez pas déshériter Badoussou Bazana droit. Si vous avez déshérité Bango, et ça déjà vous avez pour l'État. Parce que Bazali Bazawana Baza reconnu par la loi. Bango, l'article 795 et suivant, les articles 795 et suivant, il y a le code de la famille, et ils ont pour reconnaître Bango droit, il y a succession, Baza, Baza pour bénéficier au même titre que bah, héritier, parce que Bango, papa la Bango a héritier à Koufi, et ils viennent par représentation automatiquement. Basi mingi bazaka l'habitude ya ko-organiser ba prière na ndaku sans pour autant ayebisa mobali na ye. Bakinoa bapesi ba vie na bango. Watu wanatafuta ukweli. Mapendo kwenye iko ni mbali.
commune ya Kinshasa précisément na quartier Ngwaka toye ko solana ba kinoa tout na bango no likambo yo soki mwasi aza femme mariée et que mobali na ya bimaka kindaka musala na sima ya mobali mwasi abengisaka pasteur basala déjà programme na bango ya réunion de prière ba prière en absence à mobali ayebisa même pas mobali attaque au signaler mobali que après un jour tel tozala na prière na pasteur ayebisi été mais sali que mobali aye kokuta bango mibale na ndako bakangi ndako mobali afungola ndako akuti bango mibale soit disant que bazo prier réaction siko ya mobali so akuti bango bongo ekozala ndenge nini. mobali na ye akendaka musala pasteur azoya azokota na ndako ba prier na mama wana femme mariée te baza mwasi na mobali po soki mama na ye baki pasteur aya kopriera pa na ye il fallait ayebisa mobali na ye ya ndako paza mwasi libala koprier kaka bango mbale bakangi ndako kaka koprier pourquoi ba prier en public boye te ba prier en katimi non ezalaka te. Force One Service azali koteka ba voiture marque Toyota IST na $6,000. Soko vous intéressé soit ba détail na élément oyo. Bana Kinshasa, bana Brazzaville, boyo keloko yo. Occasion n'est pas manquée. Force One Service azali ko informer na bino nyonso ki azali koteka ba voiture Toyota marque IST na $6,000. Ba couleur oyo ezali disponible. Blanche, grise, bleue et verte. Soki olingo za ba détail le can avenue Colonel Beya numéro 56 na immeuble Boko en diagonale na hôtel de ville na commune à Gombe. Topé benga na numéro 081 99 64 301. Boya ebele kosoma ba voiture Toyota na $6,000. Po eza déjà la matadi. Gagnez temps stock est très limité. Papa Kalonda a expliqué biso soki mwasi ba umeli na mobali na ye babalana nanu te que mwasi wana akei libanda soki chibau ekoki kozwa ye ou pas. Nakei pilipili libende bandakanga na kopende. Kinshasa l'équipe partout le lot na commune à Kinshasa et pas yowapi to solo na baluba ba meka koyebisa biso mwasi oyo babala officiellement te akenda komi kotisa ye moko na ndako ya libala to oyo tobengaka na Kinshasa yaka tofanda et que un jour na kati ya ndako wana a tricher. Est-ce que Chibau ekoki kobeta ye ou pas? Mwasi akei kokota libala oyo toza kubenga yaka tovanda akei kona aboti asali mikolo ebele. Maintenant libote ya mwasi tant baza uzwa ba problème ata ya muke ata matanga ata maladie soki côté ya mobali ba pesi ata ne fils qu'un rien comme d'autres comme participation indirecte. Tout ça doit compter. Tout d'abord du fait que cette femme là a accueilli kuna na Zambe na bakoko bayebi déjà à côté na libala izara libala. Ce qui a accueilli Kosala et Kobokuna, c'est Bao Kulandaye. C'est tout cette famille ici, la famille de Mobali Bazabaluba, et Kulandaye. Ce qui yo, ou Balimouas, ou Pessidote et tout ça et tout ça. Mais oh, Basi Moussousi a Pembeni ou Zana Bangoan. Ce qui est au Koufi, ce qu'il faut arranger, na Bokoko. Il faut na Basi Moussousi na Baya, pas arranger, c'est pour leur bien aussi. Parce que Boye Banaki Makila. Bolalaga ensemble. Il faut arranger bango.
parce que le cadeau indirect, dans le temps, à l'époque, on a compté comme faisant partie de la dot. Et ceux qui divorcent, ils allaient, au commande à Bimisiliste, au bisou, tu peux qui dot, mais en dehors de dot, tu as le cadeau, tu peux qui tout ça, vous remboursez. Et ça doit influencer la vie de la femme au mariage là où elle est. Et si il va se comporter très mal et se me conduire, les ancêtres vont le suivre. Surtout si le mari c'est un Moulouba, la femme aura des problèmes. Bolandi ndenge moko ya baluba alobi albeti sete alobi bien moi si ataba pesela yo dot te okenda komikotisa yo moko na ndako ya libala. Mais est-il que mobali na yo asungaka famille na yo d'une manière directe ou indirecte soki osali ekobo na kati ya ndako na ye chiba ou ekolanda yo kaka biso na KNB to kosenga kaka na basi soki si oza na ndako ya mutu tozo vivre na mutu moko bomekaka ko manifester sincérité na relation na bino parce que et ozala pe kaka bolamu ya yo na mobali na yo po soki kokoso eye na sima wana yo za malamu te osambwisa non seulement kaka famille na yo mais na yo moko pe osambwa Kinshasa eleki partout. Sous-section, il y a deux clubs, Bumbu, Bon Rêve, Basalaki Réunion, pour la mise au point parce que, par contre, on va prendre une sous la bangote. Le malheur poursuit celui qui pêche. Sous-section, il y a 20 clubs, il y a Bumbu, section Bon Rêve, Basangana qui samedi pour nous recevoir. Par rapport à les dirigeants, pour nous la sous-section à Bango et puis solo là, comme Kakoyeba, nous va continuer à soutenir l'équipe na Bango pour qu'elle débosse. Tomoni moi négligence moi mukezali na comité directeur. Yango to bengani na réunion lelo pour chacun aille ba engagement ndimaki. Soko za déjà membre avec club. Ozolinga soutenir avec club na coin auto zaleli. Il faut ozala mutumoko oyo tango ndimi engagement na ba sous-section boy. Au mona na opesa ba idée et surtout cette équipe na biso et commis déjà na quart de finale. Oyo za na poste ya soutien. Pour la plupart batunenge ba installer Rabiso jusqu'à présent bazoko s'est présenté té to éviter à contenir à misala, contenir à volonté to éviter à moment to sali réunion oyo poto motiver bango lisusu bazongi na bolingo avec club ndenge zala. Sauf que soki lelo boye ko se prendre biso pona réunion lelo eza pona koluka kolamusa moi eza pona koluka kolamusa moi section po to lali moi muke to lali moi muke yango na moni réunion lelo ezali sur évaluation ya moi ba absence nde yango tozolobela po tozongisa section bolzu ba vie ya moko na moko biso na KNB to kosenga bango kaka bazala uni pona ko pousser club na bango liboso parce que 20 clubs kalaté azo banda quart de finale Kinshasa et l'équipe partout. Merci d'attention pour accorder qui na magazine na bino to komi na suka ceux qui ont besoin basalelo ba couture ya solo qui m'embang la avenue et la numéro 21 à maison Dorcas confection chez Mamie Dorcas Bilema. Kinshasa et l'équipe partout.